Tolandi ya magazine Mbonda ya Ekolo, magazine d'information et d'actualité oye kambami epa ya yemoko le grand DG valable Alain Dewa Ongai Charmela Mbondo nazana esengo ya représenter bino toujours na cadre ya mois de la femme. Tofungula magazine ya lelo côté kuna na est na Goma côté ni esika oyo conférence de presse ya Monisco esika ni oyo représentante spéciale ya secrétaire général ya Nations Unies à la République démocratique du Congo. Bintou Keïta a sengi respect à cesser les faits et banda mokolo mwalobi mardi le 7 mars ya ne oyo tozali Tolanda. Après tourner naye ya 6 jours na partie Est République démocratique du Congo, Bintou Keïta oyo azali représentante spéciale ya secrétaire général des Nations Unies a outa ko salisa mokolo ya samedi 4 mars 2023 conférence de presse na Goma kuna na Nord Kivu. Selon Bintou Keïta a salué médiation de Joao Lourenço, président angolais, ndenge a reçu engagement kosolola ba rebelle ya 1-23 oyo bandimi kotika mobulu na Est République démocratique du Congo à partir de mardi 7 mars à 12h. Na yango a lancé appel na mouvement rebelle ya ko respecter sans condition ba conclusion oyo ezomaki na Luanda le 23 novembre 2022 oyo esengaki ke ba rebelle balongwa na bisika nyonso oyo baza ko occuper batika bitumba bazongisa ba combattant bango bisika ba utaki abakisi lizuzu ke Monisco azali pe akotika kaka mopanzi ya République démocratique du Congo po la koluka kimia makasi ekota na ba province oyo eza attaquer les groupes armés yango biso magazine Mbonda Ekolo toza kotalela pe toza kozibele po dossier oyo eza vraiment à suivre tolingi Mbonda makitoko ebetama. Tozongi awa na ville province ya Kinshasa na ngambo ya diplomatie kuna esika ni visa américain ya type A pena type G oyo bapesaka na ba officiel congolais désormais et kokoma na validité il y a 2 ans. Reportage. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshisekedi lors ya 89e réunion ya conseil des ministres oyo esalemaki vendredi 3 mars 2023 alakisaki ba membre ya gouvernement ndenge équipe ya cabinet na ye bakumeli ba action diplomatique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique na souci ya ko renforcer coopération pe ya ko komisa kitoko mingi na mopanzi ya circulation ya batu équipe ya cabinet ya mokonzi ya mboka basalaki musala elongo na ba représentant diplomatique américain pour na kolandela traitement ya ba visa ya ba officiel nyonso ya ba institution ya République démocratique du Congo pe ba ordre ya ba mission nyonso oyo elobamaki na munoko ya mwana mboka Patrick Muyaya oyo azali ministre ya communication et médias. Na suka ba masolo na bango États-Unis d'Amérique alobi ke ba visa ya type A et G oyo epesa makalaba officiel congolais et kobanda sikoyo kozwa validité ya 2 ans. Nyonso oyo elingi koloba ba effort oyo eza kosalema na domaine ya diplomatie pe na koluka kozongisa République démocratique du Congo na ba valeur nango na kati ya mokili mobimba ndenge kaka ezalaka kaka pona koluka nyonso ezala kitoko. Mwana mboka Félix Tshisekedi président de la République asengi na cabinet na ye pe na ministre des Affaires étrangères na direction générale ya immigration to PDG na Mokuse basangana na lombango ya kosala ba discussion na partie américaine po banga munyoso bibale donc République démocratique du Congo na États-Unis d'Amérique ezala équilibré en matière makambu oyo etali visa la République démocratique du Congo na masolo yango ndeko ya Congo yebake bakolobela pe lisolo oyo etali visa touristique pe ya étude pour les Congolaises et Congolais oyo mingi baluka kobeta masolo mingi na ngambo oyo ya États-Unis d'Amérique pe na côté ya américain bakoluka pe moyen mingi bango pe bazo ba avantage na ndenge esengeli na bango ya koyaka awa na kati République démocratique du Congo. Biso magazine Mbonda Ekolo tobetika mona poto lingi masolo ngo eleka vraiment kitoko. Na économie 85 millions d'euros soit 90 millions de dollars en bongo oyo gouvernement congolais abimisi pour la construction il y a 201 ponts pour la République démocratique du Congo. Reportage il y a Pierrette Mbombo.
gouvernement ya République démocratique du Congo badekesaki bongo 85 millions d'euros pour na botongi ya 201 pont awa na Kinshasa na entreprise française matière. Contrat yango ezalaki signé mokolo ya samedi 4 mars 2023 awa na Kinshasa na capitale ya République démocratique du Congo entre directeur général ya office de route na ya entreprise française matière. Boye baete signature yango ezalaki liboso ya mokonzi ya mboka ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi na homologue na ye Emmanuel Macron. Tolobela sécurité suite ya koluka sécurité izala kitoko na partie est de la République démocratique du Congo, projet ya développement local ya 145 territoires et ko salema malamute. Tolanda reportage ya Alain Dewa. Ndeko ya Congo ndenge kaka toyebike mokozi ya mboka mwana mboka Félix Tshisekedi a lancé projet de développement local ya 145 territoires pe ba projet ya ndenge na ndenge kaka pona koluka Congo ekoma kitoko kasi esengeli toyebake koluka sécurité ya est République démocratique du Congo et comme il kopesa pasi pour le projet yango ekokisama et surtout que financement mingi est consacré la profit de sécurité est RDC Dengue Fachi alobaki devant ma journaliste et belé à RDC et à France mokolo samedi 4 mars volonté ya mokozi ya mboka eza d'abord ya koluka kimia et contre la partie ya est RDC oyo et comment secouer la agression ya ba rebelle ya M23 oyo bazaka ka soutenir na ba Rwandais mwana mboka Tshisekedi akei ni à gauche ni à droite pour na rassurer que ba moyen ekozala consacré na projet de défense ya pays nde yango ezali ko empêcher processus de développement ya mboka à travers projet de développement local il y a 145 territoires financement et gratuité de l'enseignement de base dans le programme de soins de santé universelle. Tala ba projet qui toko le gouvernement a déjà engagé pour na kosala yango mais sikoyo baza obligé ya kokata yango suite que il faut d'abord sécuriser la population paix à ba territoire et avec impact de la idéologie de manière que congolais a la kimia partout dans mabele na ye. Yeba ke moi na Congo ba chercher mingi et kotika la inachevé. Selon le gouvernement congolais, projet de développement local il y a 145 territoires et zali souka na idéologie oyo et ko redynamiser économie locale et ko bongisa avec impact de idéologie ba condition pe cadre de la vie de la population de la République démocratique du Congo. Ya solo bituma na mboka et bebi saka processus de développement. Donc tout ça bomoko peto sunga mokozi ya mboka parce que peuple congolais azako nyo comme na niveau moko ya blague kutute yango to betisi ka mbonda tolobela politique moko ya ba analyste politique asali ba analyse na yé par rapport ya maloba ya président français Emmanuel Macron awa na République démocratique du Congo na capitale ya Kinshasa tolanda reportage ya Alain Dewa. OK, monsieur le journaliste, je pense bien président français apport naïe ESA en dessous de la moyenne. Pourquoi je dis en dessous de la moyenne? C'est parce qu'il n'a pas pu nommer que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo, a utilisé qui langage moko politique, mais la conclusion de Ayaki Kolobake, sanction et kozala na oyo ako respecter ce qui a été arrêté. Par exemple, journée à lobby mardi jusqu'à 12h, il faut cesser le feu et intervenir. Si il y a intervenir, bakota la partie nini et respecter pour appliquer sanctions selon lui. Voilà, je pense bien Motoyo azoluka kozwa eloko ya malamu akoki kokende pressé te. Il faut alanda nzela na ndenge esengeli malembe. Par exemple, le président Nabiso Fachi Beton soki otali alandi nzela ya diplomatie, c'est-à-dire alingi kimia. Mutu nyonso tu ayebi que Rwanda azasima ya ba M23 azali ko agresser République démocratique du Congo. Awa na kopesa yo ndakisa.
depuis quand le Rwanda azali produire ba minéré na biso oyo azali kotekela ba mindele na Rwanda minéré ata moko eza kuna te minéré oyo azali kotekela bapaya eza minéré na biso mutu nyonso à partir ya wana azomona déjà que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo biso République démocratique du Congo. Soy tolobi que tokende na nzela ya violence. Est-ce que Rwanda a okabiso? Rwanda a okabiso te. C'est pourquoi moi j'opte toujours pona tokende nzela wana oyo tozali ko benga diplomatie. Mais journaliste yeba que eloko na eloko nyonso ezala na tango nango. Ezana ebandeli pe suka. Alors cette fois-ci, nous allons observer. Ce qui est aussi cité, nous prendrons aussi nos responsabilités. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Nangambo ya enseignement primaire, secondaire et technique à promettre mécanisation yaba enseignant nouvelle unité na avril 2023. Medrine Kambembende a pesibiso ba information oyo. Bon enseignant école secondaire ou tobengaka nouvelle unité NU Mukuse, trésor public à kozwa bango en charge au cours ya mois avril 2023, mois oyo ezo marqué début ya deuxième trimestre ya année na oyo etali application ya budget, direction ya service informatique ya technique si instruction ya directeur national na ya cellule ya paye ya mois d'avril 2023 azali kosenga na ba directeur provinciaux ba transmettre au plus tard le 7 mars 2023 ba liste ya ba inspecteur oyo bazali non payé ba enseignant NU ya primaire oyo ba remplacer ba retraité pe ba liste certifiée ya ba école secondaire mécanisée non payé na mois avril 2022. Bazali ko souligner que instruction oyo esengeli et souffrir na mbilinga parce que sengeli esalema na lombango nyonso. Communication oyo esengeli ezala na explication mosusu à part explication oyo ezali lié na régularisation ya situation salariale ya catégorie ya bagent oyo bango basengi. Pour na rappel, esengeli toyeba que grâce ya politique ya gratuité et enseignement primaire oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi alobaki tango akotaki na exercice ya pouvoir na ye pe ya commettre en application article 43 ya constitution gouvernement ya République démocratique du Congo et s'engageaki na processus ya mécanisation ya enseignant oyo tobengaka nouvelle unité na yango tozali kaka ko espérer que mois avril 2023 ekozala porte bonheur pona benseignant oyo ya secondaire babanda service moko bénévolat na nation pendant période moko ya mulai yango biso awa tobetisi kambonda ko voyager partout na mokili ekoma kitoko grâce na quick travel visa avandisi masolo kitoko avec professionnalisme na kati ya idéologie pe impact tolanda sport oyo ndeko mwasi ndeko mobali mwana Congo onyokwami ya tro na likambo oyo etali ko voyager na mikili ya poto quick travel visa eye pona kopesa solution na ba problème na bino po boleli mingi pe bonyokwami ya tro yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba yaka na lombango awa na quick travel visa oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide bandeko na oyo etali visa d'études visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, top visa pour na baswa médicaux na yo, adresse ezaka moko, quick travel visa po awa. Nyonso ezo salema na PTP na vitesse moko ya kosakana te. Esuki kaka wana te, na likambo oyo etali billet d'avion, komona na yo kutu pasi te. Quick travel visa ezali wana pona vente ya babiye na prix moko ya kitoko. Bandeko ya Congo, bandeko ya Kinshasa, papa, mama, ndeko. Quick travel visa, en anglais, en français, visa de voyage rapide, ayeli bino innovation.
topé modernisation, modernité, nali solo etali voyage. Donc nazolo ba voyage, visa, billet d'avion. En tout cas, nyonso quick travel visa azako sala yango na ngonga muke passeport. Vous en avez voyager au Kende Poto, dans 5 continents où ils ont habité. Il y a un quick travel visa. Dossier nayo et qu'on a traité dans le professionnalisme. En tout cas, tous quoi assurer bino visa réussite et visa à 100% parce que tous koloba tous na connaissance certaine avérée, une connaissance qui est d'ailleurs attestée dans ce domaine. Nous avons l'expérience, l'expertise, la connaissance elle est là. Donc yango na disposition na bino ya ba dossier na bino pour bozwa ba résultat escompté. Soki olingi ba rêve na yo et comme réalité, o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko, yaka awa na quick travel visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa. Natalo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion. Boko tu nanga soki bazwami wapi quick travel visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba, référence arrêt Betani na agence Nécropole, premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil. Tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede. Na quick travel visa babetela yo lisolo te yaka omona o vivre réalité. Na quick travel visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete. Na fait des sociétés population kinoa alingi kosali la téléphone mingi mais toyeba kate na moment nini penani asengeli asali la téléphone. Tout le reportage oya Pierrette Mbombo. Likambo ya telefone ndeko ya Congo yebake mingi ekoma ko créer ba désordre ba foyer ndenge na ndenge to komba ko yeba susute soki esengeli to utiliser téléphone ba marque nini okomona na kati ya couple moko boye mobali à côté mwasi à côté mutu na kwena ye akomi concentré pour la koluka ko solola mingi na ba réseaux sociaux et surtout basi bakoma ko zikisa be biloko na banzungu mibali pona bango et comment mécanisme ko créer ba lokuta na kati ya foyer yango. Biso magazine Monda Ekolo tokidizaki caméra na biso na terrain pona koluka koyeba importance ya téléphone soki ezali malamu to mabe na tango oyo bato basangana na foyer na bango. Message d'abord pesa ndeko. C'est un grave tout ça là. Pose le téléphone comme ça on prend place na ville là. Pose le téléphone te ya mona remplacer. Nous ça musala donc sur ça quelque chose. On tient le téléphone et après tu peux voir là. Sozo là ba malanu après tu peux sozo dans musanzo musala. Ça dans musala après tu peux bon laisser. Quand on voit mon téléphone, et comme il va na nuquer, va na ba 10 ans, 12 ans, 15 ans. Na téléphone munene do ba makambu ya mabe comme na téléphone. Mabala, il faut qu'on na téléphone. Donc vraiment, nous devons comprendre que comment utiliser le téléphone en dernier mot à ma bé. Et comme il y a ma bé, ma casse téléphone. Pardon? Bon, le téléphone est affiché à moi. Mais il faut qu'on ait utiliser le téléphone. Moi, si on a un libala, il faut utiliser le téléphone. Téléphone eza po na ngai na mobali na ngai to famille na ngai mais ekoma ba makambo belé te kolamba bamisu bazokufa kutu na boulevard na téléphone azoyamba appel na téléphone akata boulevard ça le savoir que naza liboso ya liwa akati sine bongo pe chauffeur atutie lobi chauffeur akoti prison po na téléphone. Donc en tout cas nazopesa bandeko oyo utiliser téléphone na ndenge ya mabe batika en plus pe l'état faut alandela bano baza ba mineur pour na téléphone akoki kosalela yango jamais bano baza ba mineur ndeko mosi ndeko mobali awa tokosenga toyeba kozala idéologie ya kitoko ya kosala téléphone po téléphone
ezalaka malamu pe ezalaka mabe soki toza koyeba manière ya kosalela yango te mingi ekoma kobebisa ba foyer même ibana oyo baza ba mineur bakoma be mingi kobebisa ba éducation na bango na likambo oyo etali telefone yango tosengi na baparent toyeba mécanisme ya koutilize telefone de manière ke bafoyer na biso to mpe bafamille na biso ekoka kozwa esengo biso awa tobetika mbunda tosilisa masango na biso ya lelo na sport esika nini oyo liwa ya football ligue 1 pe ligue 2 na République démocratique du Congo eza kosala ba amoureux ya football pasi neti kaka bakomi bana bitike mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye moko kota problème oyo Alain de Wande apesi biso basango oyo likambo etali football la République démocratique du Congo ekomi kosala ba amoureux ya sport to pe ya baloro pasi po komona ndenge ligue 1 pe ligue 2 ezali kokufa na ndenge ya mabe et surtout il faut koyeba que 3 saisons championnat d'élite ya République démocratique du Congo ezalaki classé parmi les 4 meilleurs championnats ya Afrique mais sikoyo soki olandi okomona ke même le top 10 et le top 15 championnat na biso ezate na classement pe ekomi même kobangisa mingi ke kota oyo ya 4 clubs oyo sitozwaka mingi mpona ba interclub ya kafa eza koriske ba 4 République démocratique du Congo po masolo ya football awa eza kokende mabe makasi liboso ya kamera ya monda ekolo magazine d'actualité baleka yezu boyoka ndenge quelques supporters oyo balinga mingi masolo ya football ndenge babetisaki mbonda nga nazali premier vice-président ya section marché de la liberté après président Issa. Eloko ya pasi na premièrement na football na biso soki ezali abc c'est parce que bakonzi na biso basedonaka beaucoup plus te na sport na biso kotala nanu championnat mobimba esilaka te toyebi te des fois ezala na nini banda mpe bazwa badécision baloba na biso ke non il fallait bachanger bureau na mobimba c'est vrai balobaki ke bureau eza eyeboma football na biso mais banda batika ngo na suspense jusqu'à présent je sais pas soki bato bazali oyo bakoki peut-être koassume intérim ou bien bato bakoki koremplacer otango bato bazali baincapable c'est-à-dire bamonaki bato baza capable na eloko nyonso tu baprévenaka eza te mbala moko okite sans que vous remplacer bato likolo etingaka vite bongo toyebi te soki makanisi nini baza nango obie bazala nani eza football na biso ekiti makasi c'est parce que premièrement championnat eza bien te nyonso totalaka te mais foot vraiment yango eza neti bilei na biso ezalaka donki soki baéquipe na biso ezobeta tozala na sentiment lobina mpona équipe de foot na congolais badirigant na biso vraiment ndenge eza wana babomi foot na biso na makambo boye ya bien te babongisa point wana babongisa yango s'il te plaît ezala ministre ya sport ayebi ndenge baéquipe na biso ezala ta niveau tozalaki ta ndenge tokomi lelo bazongisa championnat na biso ezala en forme awa tokomi kaka kozela souci ya badirigant ya baclub ya football ya République démocratique du Congo ndenge bakali kokutana bakonzi ya mboka mpona koluka kosauve championnat national ndenge Bosco Mweo Kofela oyo aza président ya commission de gestion de ligue nationale de football autaki koloba mukolo ya vendredi après réunion oyo basalaki na bassociation badirigant ya club ya Congo na siège ya ligue. Il faut koyeba ke manki ya temps de jeu na makolo ya bajoueur yango nde eza kosala ke baclub na biso ndenge eza kobeta epola ezwa kaka ba 0 po esengi bajoueur batravaillaka mingi à partir ba championnat epermetaka bango bakokozala temps de jeu mpe bayeba kodefendre ballon rond ya République démocratique du Congo yango tosengi kaka na mwana mboka Félix Tshisekedi yo moko kota makambo oyo po soki tolandi badirigant fekofa ekosala kaka pasi mpe mapo football vraiment eza kokende kokufa mpe eza ekufi na mokunda ndenge mwa mabe yango tobetisika mbonda rubrique na bino oyo epesaka bino esengo toyebi kaka ndenge ezalaka mpona nini boye tolanda nazoyeba te bato nyonso tokovote bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe mpona nini boye yango wana nde kitoko mpona nini boye
ba fille mère ba komi trop la Kinshasa. Ba fille mère ba komi ebele na Kinshasa pona nini mibali bazo wanga na bazemi. Mobali atie mwana aboti te. Mobali atie mwana batuzemi awanga niye. Et puis maman ye moko para azui charge ya mwana. Yango ozomona ba jeune fille ebele bazana bazo telengana na bana. Pona nini ba fille mère ba komi trop. Hein? Donc mpona ngara monike erreur nyonso to pesa ngo ba faute nyonso to pesa ngo na famille ya famille ya bana basi. Ya ba boti ya bana basi bazo senga ebele donc facture exagérée. Hein? Kosoma même écran géant. Ba plasma pona nini biloko wana nyonso pesa bana mibali pasi. Yango mona bazo bota na mapango ba papa na bango na ba ndako ba papa na bango moya okele libala ezati. JC Jemba Koko Tiri abeteli biso lisolo nini tolanda. Ban nomination et outi kosala mayandenge na ndenge depuis bona mboka Félix Silombo azobo konzi. Tolanda kina mikolo lekalaki ndenge nini ataki ba mandataire na entreprise à l'état. Pe lobi awa Aouti kobimisa ba bourgmestre ya sika o ba bimina ki impact pe na idéologie. À part ba bourgmestre, ba maire pe ba province pe ba yebani mais tout le Koko Tiri ameki ko kanisela bango façon nini baseki basala misala boyo kalisolo onyo nini ezali kolekana. Ndeko na biso akomi ministre mosala ya l'état langonga akomi na ndako yoka ba idée pe ba conseil ya famille lokola okomi mokonzi na esika wana il faut ko profiter libela ko bongisa vie na yo pe ya libota mobimba. Oncle Timba biso mikili rapide po masa balobi biki na nge monani. Soki osali eloko te bakoseka biso papa ba parcelle to somba ata 20. Bokonzi na yo ezali ya bon koko na yo azalaka chef coutumier déjà kala. Yé moko mutu pe si bokonzi botala denga vandi akomi ko toka bali ko kasabi avec IGF sur le terrain, a commis déjà qu'on banga non, donc avec déjà IGF. Honorable peine à quoi naie le qu'on a mis ça comme ça constat. Yokaye nenga le biboye. Na mosala l'état ba idée à boye de que le ministre a consala boni. Bande ko changement de mentalité. Nyonso o niveau la salini. Tango ba nommer de ko ministre, to ba nommer mandataire, to pe le ko ba beaucoup ba bimi belé oyo. Ba famille mingi ba sepeli be boye ba ke. IGF pe azali zinga parce que ba projet ma be et continue de ko a ko da boloko. Ya mala bezali nini? Tango ba nommer de ko la bino, bo sanga na bo pese ba kalisa ko sa pour ko luka ko tobola mboka parce que Congo esengi comme les Congolais, les Camerounais, ma part comme Ibi, au Sahara, le pont à mon côté, au commis ministre, tout comme Bourgoumès, Yoka, ma part de toi, commune et comme Kakayo, voilà ma belle casse, biso awa, tu peux dire Monda. Merci Mingina Baenyoso, Bazoki Libaku ya Kolanda, magazine d'information et d'actualité, ya solo Mbonda, ya Ekolo, Bino Bae, Oyo Bozali, ba entrepreneur, Ozana ba produit na yo, Ozana posa, Eye Banamo Kili Mobimba, en tout cas, bon, n'hésitez pas à contacter, magazine d'actualité et d'information à temps réel Mbonda ya Ekolo bobo sana pété ko s'abonner na chaîne YouTube na biso Mbonda ya Ekolo officiel onini yé moko le grand DG les valables Alain Dewa tika to pesa merci mingi na grande équipe o accompagner ki biso po ete magazine ya lelo e comme la bino na banda kuna bino na sima ya caméra ezalaki na ndeko na biso Wilfried Samba l'homme élégant pe na réalisation kuna to moni ndeko na biso Mateta Ingrid en tout cas ce qui kolo azongi te toujours na cadre ya soutenir le droit de la femme to komona na mikolo o emizali koya merci.